parce que ngape na travers saki tango moko vraiment sombre ya ko soa makasi na motema ya bololo mais yesu alekisa kinga nango bane bele sima ekomi nazuizemi après quelque temps elongwe nazuizemi naki kobota mwana kufi nazongi maboko pamba na Kishasa bien aimé responsable na bando lobezaki papa na ngate amen ezaki mobali na ngate ifale na ke komona muto yo asangisa misisa na mikuwa na nzoto na nga ifale na ke komona muto yo a plaça pièce na nzoto o na tuna ye kananga lobi nini par rapport ya médecine au munganga wana asalaki donc diagnostic na ye bo s'abonner et belé na chaîne oyo soki besoin na besoin d'information ya artiste nyonso ya ba pasteur ya ba prophète ya ba tunanzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV mona mukolo chaîne Yesu ke tu kwa kumvimbe Yesu olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambolama esuka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se seka muibi seka ndumba mais moto tolo na se basekaka ete pour réponse na ye oyebite. Shalom libota nyonso bana nzambe to possible no ba shalom ebele bisika bofandi na kati ya betano na bino bisika bozola na biso partout dans le monde entier et dans tous les 7 continents. Il y a monde, tout est terre, nabiso, que Dieu vous bénisse beaucoup, 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 abondamment. Batnu sur balinga katolo na TV. Il y a maman nabiso Anna Kalambay, l'évangéliste. Moi c'est papa Carlos Kalambay, le pasteur, couple pastoral. Oba fandi wa mnemekili. Ya poto nzamba pambola bino. Na pamboli couple to bana nyoso. Il y a libota maman Anna Kalambay. Na bande pas David de Josué. Na bande pas TV, Calvi. Samuel, Louange, Osana, que Dieu vous bénisse beaucoup ainsi que Samuel, Nzamba Pambola Bino Ebele, vraiment Boza Ebele na pesi encore une fois Mbote et pas mon caméraman na combo ya les Français les nobles ainsi que Mbote na bana ngano so molimo o na kambaka le prophète Fabrice Bilil na kati ya Dallas na kati États-Unis Nzamba lola mona papa Mbola yo Nzamba Pambola mwana ngai na ngami na combo ya Dieu merci na kati ya France Nzamba Pambola pour une fois. Une amie que j'aime beaucoup na komba Claudia Panzo ba Claudia ce sont des bano bazo pambola nzambe basala nzambe na makasi nyonso nzamba pambola ko une fois j'ai un peu bas les pasteurs que Dieu te bénisse beaucoup wana baza ba fruit na nga pena ya musala na nga nzambe oyo tant nazo sambela nzambe tant na bandi musala nzambe bana bazali na bosente Jacqueline Kasenga famille mobimba nzamba pambola bino vraiment merci. Sans plus tarder, nous avons Toza béni na kata chaîne Abisso. Toza na une invitée, c'est une dame, c'est une servante de l'Éternel. Elle est là, tout l'année partout dans le monde. Papa Chic Moukadinzama Pambola yo parce que na musala zosala. De se permettre de surtout kuta na ba invité oyo. Vraiment, nous sommes là avec une dame quand on est na kata plateau na Abisso et de tozo sa na ye lelo ezali kambu. Il y a témoignage. Elle va témoigner quoi et par rapport à quoi? Nina nga témoigner. Ensemble et avec vous, tu vas découvrir. Shalom maman. Shalom papa. Toza malamu na ngolo nzambe. Vraiment, avec une vivacité là. Yesu azana bon. Amen, amen, amen. Je crois que c'est la toute première fois to yambayo na kati ya notre chaîne Abisso to lancé, ndenge binomo boyebi yango to lancé TV. Ezali histoire au boye biango na Anna alalaka na se pona boni la nzambe pozo Samuel et biso awa tolo na TV c'est une chaîne moko chrétienne 100% Jésus o to yambio to ba d'abord comment on a puis ministère na yo. Merci pour na maloba kombo na nga maman Tatiana Grâce Matita de kombo na nga naza servante de Dieu nazo sa la nzambe en église cité des adorateurs. Et pas ya pasteur Elvis pe maman Deborah Mokui
nde bongo esika nazali pe kombo na ngai. Kombo na maman Tatiana Grace Matita. Voilà. Grace où tu es? Grace euti na kombo na ngai, euti na kombo na ngai ya mboka nde na ye nango na français. Voilà. Kombo na ngai ya mboka eza Matita Nteolo. Donc nazwi ngolu wana kuna nde na ye nango na prénom na ngai na ye nango Grace. Voilà. Merci beaucoup. Qui est maman Tatiana Matita Grace? Maman Tatiana Grace Matita aza mosali ya Nzambe. Aza servante oyo azo servir Nzambe na église. Naza na sémence ya Saint-Esprit, naza na témoignage na o na traversé nango na Yesu nde lelo na ye ko partager yango na ba onyo so bazolanda biso ensemble. Merci beaucoup directement, sans plus tarder. Je crois la maman elle est là et nous voulons maintenant bénéficier de la grâce ya Nzambe na témoignage na ye o eko édifier yo, eko édifier nga, édifier di bota na yo, ndako na yo, ndeko zota nga. Est-ce que vous allez ko zapete benga batuba yoka témoignage. Maman Tatiana, témoignage yango izani. Merci beaucoup papa, Moussel Nanzambe, merci na bande nyonso bazolanda biso de partout. Témoignage na ye nango lelo na ye nango mingi pona ko édifier ndeko moko azolandanga. Na ko ebisa ndeko moko oyo zo traverser, oyo zo vivre, to oyo ezo zangiso pongi, oyo ezo kitsoma ya misu, kombo nango étiquette. Étiquette nango so bakoleo nango, e nango o Nzamba zo zela pona yo te. Parce que ngape na travers saki tango moko vraiment sombre ya ko suwa makasi na motema ya bololo mais Yesu alekisa kinga nango et tango Yesu alekisa nga nango prophète na loba comme ko benga yango étiquette o mokili bako kole biso oyebi mokili bazana batona bango moko bakole étiquette moko bako bando benga yo tam susu veuve par exemple. En réalité Nzamba zo tango aomona na yo veuve te. Nzamba yebi objectif o azanango prêt par rapport. Il y a exemple ndeko na biso Tamar na Bible. Tamar nazo kende na témoignage na ngai bien sûr. Mais parenthèse nazo fongola na koloba. Tamar babalié aki na famille moko. Mobala liboso akufie. Mobala mibale akufie. Papa bokila oki somo abi o aza mwasi ya libabe. O aza mwasi ya problème. Azongisi Tamar nanda kwa tata na yaki kovanda kuna azela mwana misatu soka koli po bapesa ye. Tellement étiquette ya veuvage ezaki na vie ya Tamar bato bamonaki azaki limité par rapport étiquette wana. Veuve atekaka te na époque wana, veuve asalaka te, veuve azana elamba moko so azoleka na mutu atali ayebike oyo aza veuve. C'est-à-dire vie na ezaki conditionné, mais ce n'est pas ce que Dieu attendait de Tamar. Pour preuve, Nasuka nango so l'histoire Tamar aujourd'hui est citée parmi les ancêtres à Jésus-Christ. Voilà. Parce que étiquette au mokile kola ki Tamar yango te Nzamba kola ki. Dieu ne voyait pas Tamar la femme de fils de Judas, mais Dieu voyait Tamar la femme à Judas. Mais c'était comment qu'on réalisait yango étiquette à mokili bien aimé yango te Nzamba zo zela na yo. C'est pourquoi je viens te dire na yo ko peso liso so foi parole moko kondima ko biso Dieu te donnera un nom nouveau que sa bouche seule déterminera. Et ce nom-là, je ne sais pas, peut-être heureuse, peut-être maman Mokondi, peut-être consolée, peut-être maman Mapassa, peut-être meilleur mariage ya année. Yoka l'histoire ya maman Tatiana. Mukolomoko na balaki vers les années 2004. Na kutanaki na mobali ya balakinga. C'était un pasteur, paix à son âme. C'était un pasteur à Balakinga na 2004, jeune maman pasteur na ki na libala nanga. Ngai naza maman pasteur te, naza servante de Dieu. Babenga nga maman pasteur parce que j'étais à côté d'un pasteur. À Balinga 2004 na ki na libala nanga. Na komi na libala wana, eloko liboso to kutane nango na libala, tozaki frappé na stérilité. Na dobize mezo yate ata mukiete. Bane bele sima ekomi nazuizemi après quelque temps elongwe. Nazuizemi na kobota mwana kufi. Nazongi maboko pamba na Kishasa. C'était pas facile.
beaucoup des années après nakolelela nzambe na tolo na se nzambe aye kosala biso ngolu esuki wana te quelques années après pasteur azalaki na communauté moko ya banglophone communauté anglaise hein? C'est-à-dire tozalaki na tona église moi ebele de partout pour preuve biso siège ezalaki na Afrique du Sud na Jobour mais ye azalaki kota la plus azalaki représentant ya RDC et chaque fois tozalaki na ba prière mo chaque année neti ba décembre boye il fallait faire du colloque ba prière mo kotambo na ba paroisse na biso nyonso a RDC. Et vers 2011, pasteur aye na RDC na Goma, akekuna azongaki azaki na maladie, ba pesa ki poison. Azaki na poison, ba meki kolandela ye, ba soigner ye. Akomi azui traitement akomi bien. Après ko uta na Inde, ba traitement azongi akomi bien. 2012, tozongi na Afrique du Sud. 2013. 2014, il fallait ça la sur Rondouana, azongi faire fin 2013 na Est, ba pesi les sous poison. Cette fois-là, poison ezalaki makasi. Pour preuve, et comme kolongolé même na ba poso ya maboko, ba poso ba lèvres ezo longwa nyonso ya mibimba. Donc akomi mwindu, akomaki mwindu makasi. Poison ezalaki makasi. Azana Est. Nga 2014 na ye kosala mémoire pour la travail à fin de études fin d'études na RDC na ekutana na ngwa zaki malade nga moko na zaki très malade na banda ko bouger ata loboko na nga bras droit te ezai ko bouger te na me ko consulter ba minganga balobi na nga eza tumeur cancéreuse bango mo bazana bakombo na ngo ya makasi ba papier nyonso naza nango papa Moussa Nzambi na émission précédente je crois non ya na ba papier voilà. Tumeur cancéreuse ngai pasteur poison makasi aigu na komi na Kishasa awa na vandi nazalaki penza maladie impossible koningisa loboko na ke koluka médecin balobi na nga moni ba problème nyonso ya ba sein il faut que mona ba spécialiste. Je ne pouvais pas na bouger na ke kozwa pasteur na Est na eboye parce que nga moko maladie kangi ngai. Na ke na komona ba médecin awa na mboka na kutani na spécialiste a consulter ngai examen liboso tumeur résultat liboso tumeur cancéreuse. Eza nini ba on ba benga ki onso ki kombo moko en tout cas très compliqué na tala ngo lisusu na ba papier. Nazu yango na ebisi médecin wana consultaki ngalobi point de vue na yo ezanini alobi en tout cas madame c'est compliqué na ko sing examen mususu poto yeba si faut ko banda ba chimiothérapie parce que eza muscle mo ezo kende vers bras nde ezo bloqué o eza ko beba mais to ko banda opesa ba produit pour se développer te 2014 nazongi naibisi médecin wana nga bi bon d'accord na kena ko solana responsable nanga pona médecin wana il s'est dit mais ok solana na responsable il a cru peut-être que j'allais parler avec mon mari ou mon parent abi n'attends madame tu dois te décider aux amukolo kokendeza makambuto ki ko solana mutu décide toi et to banda traitement ngabi tena ke solana responsable bien aimé responsable na banda lobezaki papa nangate amen ezaki mobali nangate il fallait na ke komona muto yo asangisa misisa na mikuwa na nzoto nanga il fallait na ke komona muto yo a plaça pièce na nzoto o na tuna ye kananga lobi nini par rapport ya médecine o munganga wana asalaki donc diagnostic na ye na ye nandaku nanga na zaye ko loger na zaki na jeune serviteur moko o na pesi mbote en passant papa Trésor Lupango moi si na ina bana na ye amoninga na zongi avant jour ango na lekani na chambre abenga ndeko mama ozana ba nouvelle ngabi nazana ba nouvelle ya kitoko ya koyebisa yo tozana rendez-vous ka ba er na biso to mataka er nini ngabi lelo minuit to kosukisa er nini 1h ngabi te lelo mutola la zate il faut yeso sala makamba sika to seki na lekani na chambre na kitisi sac na lali na mabele na ebisi yesu na tie tolo na se amen na ebisi yesu ngalobi yesu médecin par excellence
yo salaki nzoto oyo yo tie nyonso na nzoto oyo Yesu yo lobaki na nga na Matthieu 28 olobaki ngai nalobi na nga bato nyonso te na particulier na tiango juste pour na nga moko d'abord nakende partout na annoncer bonne nouvelle siko na mokili na kotambola na tumeur cancéreuse na oza limité na kokoko mate na epa na yo bandela osala nga mammographie o bandela osala nga échographie o bandela osala consultation na diagnostic à sika mammographie nyonso yo ndo bandela ngo ya sika mammographie c'est quoi eza ba examen moko basalaka ba maman na bassin mpona ko dépister komona esika ba problème eza na bassin ya ba maman ezosala mapenza mingi nga nasalaki yango nde mammographie ayebisi bango ke problème nange eza tumeur cancéreuse. Ok. Nalali tolo na se nayebisi Yesu nabandi ko rappeler Nzambe d'abord mpona kananga nabondeli nakota na chambre na banza ba 14h nabima buto ese kotaki na ye na kipe bana na kipe bandeko na zena bango na ndaku tovandi 0h ngana ba papa trésor tomati lisusu na ebisiende eza boye kuna eza ya koyinda libanda nini eza ya koyinda ngabi médecin a déclaré nga maladive or ngande naza boye naza na nga bonne santé. Amen. Atoninga comment ça ngabi Christ dit il souhaite que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de ma santé. C'est-à-dire, il compare mon état d'esprit et mon état de santé. Parce que santé, n'a comme les outils wapi. Nga mambo na ebi angote. Étiquette wana maladive, bakolenga na longoli na étiquette wana na boyango. To bondeli butu na papa trésor. Lobi na tongo na bongami. Na ke mama ye mo cette fois là batinda nga ke kosala mammographie mususu na ke kuna ba médecin ba yambinga chose bizarre te Yesu aza na bomoy ezalaki disque moko tour à liboso cette fois là médecin wana zo sala nga examen soka tali résultat nanga at oyo utaki ya liboso atali oyo misu nezo mona aza troublé azo ebate c'est la même personne oui os ajika kama ngabi na rappeler ngabi docteur wana basala ki lobby abimisi disque wana atie mupandi azu mususu atie na place madame to bandela ngabi bandela médecin cette fois azo bandela nasuka nanga lobi na osalo bonus na salo échographie parce que oyo balobi nanga na imagerie médicale outa ki basala ki examen non nazo mona na moni yango te to kene échographie na vérifier réellement ce qui o balobi peut-être ngam na mona bien te très à l'aise nazo seka kutu nazo yemba ponga na ebi mukolo nzoto asi asalaki makambo butu avana ya to kene échographie ya ofele basalinga échographie alors madame na moni tumeur te excusez-moi d'annoncer yango kende non pas médecin na yo mais on a na moni eza peut-être moi masse moko kyste mo bakoyi kolongola mais ka tumeur na moni yango te bien aimé betiketa satana so ndimi yango etikali ka bongo nazwi transport nazongi pa médecin asengaki yango nakomi kuna ayambinga papa wana yambingai afongoli résultat nga sina yebi résultat afongoli yango atangi akwanzi muto abi madame naza désolé mon dirait médecin liboso asalaki erreur asalaki erreur eza tumeur cancéreuse te eza masse moko photo opéré to longola ya mukie soko ko permettre yango na isinga bité docteur est-ce que tu crois que Jésus-Christ est vivant? Yes. Isinga lobi selon toi ngabi non hein quand tu regardes les deux résultats toi-même tu peux facilement dire Jésus-Christ est vivant. Amen. Abinanga madame moi je ne suis pas évangéliste moi je suis médecin. Erreur na domaine na biso ezalaka ngabi te oyo eza erreur te oyo eza miracle. Oyo kaka miracle en réalité c'est ce que tu es en train de voir sur ces deux papiers. Voilà et les cas qui ndenge les cas qui na leki côté wana nzamba sala kingangolu naza en bonne santé à cause à Jésus-Christ. Naiko landa pasteur naiko zela arrivé à pasteur parce que ngak moyena ke kozoye na estezala kité aiko ya akomi na kin azaki très malade
to koti ba traitement to banti ba traitement nga na ebisenga lobi nazomona ndengo yindi makasi bo on dirait ezo tungisa oh non ça va to daki vers fin de l'année il faut to kende ko sala musala nzambe na boma fallait quelque temps passer à boma nesi est-ce koko kabina okoka to voyager to ke boma to sali musala nzambe tozongi kin il faut ko kende Pointe Noire et après Pointe Noire to zonga Djobo na ebisenga bi pasteur moi je pense to kende Afrique du Sud aux traitement azaki na slogan moko na munoko ne l'impossible n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. To busali musala nzambe to silisi to ke Pointe Noire. Période donnée zaki mbate ya bakolo deuxième nango ya mibale, c'est-à-dire collaboration entre Congo Brazzaville na Congo RDC ezaki malamu te. Congo Kinshasa ezaki malamu te. Mais par ba moyen ba visa loko azaki visa mususu on était toza ba ambassadeur, je suis ambassadeur de Jésus qui soit là ou non ba nzamba favoriser ki biso faveur et yaki tokenda ki Pointe Noire to komi na Pointe Noire ba yambi biso malamu l'église to komaki les pasteurs abandi musala to bandi musala nzambe. Lokola maman pasteur à l'époque, faut n'avoir d'en arranger à liboso, nazota la pasteur aza liboso na cher. Abandi a su micro, abandi côté, praise the Lord, alléluia. Ba présenter quand même représentant na biso, aouti ki na Afrique du Sud, bazaki na mikolo na Congo RDC et tout ba yawa. Bien aimé. Oso yoka soni, te yeso yoki saka soni te. Mokilinde bazo kanisa ozo ka soni. Je viens te partager. Le pasteur est tombé na champ na bataille. Le pasteur, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, a quoi en pleine mission. Mais l'impossible n'est pas Jésus, c'était dans les plans de Dieu. Toki na hôpital, Loangeli na Pointe Noire, bayambi biso. Na pourquoi wana je me rappelle na isi batunga botindika kiti na été botika hôpital ba eli biso chaise roulante to tomboli to vandisier na pesi pasteur Marcel bananga mbote na Pointe Noire nzamba pambola yo oza motema malamu to vandisier na chaise roulante nga bi botika nga mona tindika ye parce que zaki fardo nanga zaki musala nanga nga na zaki ko accompagner ye na krish nanga na mbeki nangai ezana mai na kati yazana rouleau yazote ya parole de Dieu soketo ya lembi to fandi na zui mai na pesi Amélie azui makasi to telemi so abandi ko continuer ko annoncer bonne nouvelle ndina lobaki ne bandeli naza na sémence ya Saint-Esprit oyo apesa ki biso mission na Matthieu 28 ya ko annoncer évangile partout voilà ndemu ko na isonga bibo simba ite botikanga mona simba eza hôpital foko mata nazo tindika nazo mata na chaise roulante. Mais pourquoi botiki moi si atindika ngabite ngaka kande fona tindika ye na komi na réception baloyi baki yamba biso d'abord na salle parce que il parlait plus azo funga soit misute makile ezo bimaika na munoko na muni makile ezo bimana zolo makila mse komo bimana matoi ba même biso na médecine interne to komi kuna quelque temps après babi photo kende na réanimation parce qu'il y a kota ki coma bah Mémie na coma il avait perdu en tout cas connaissance et tout 5 jours 5e jour na coma 5e jour azongi a commis en éveil c'est-à-dire azolo ba mo makambo azoye ba mo azoye bate mais yo kana partager na yo bien aimé ce qui a fongoli miso atalinga alia bando benga kaka matita parce que pour lui, Matita c'est la grâce. Matita ngolu. Soit fongoli misatalinga. Alobinanga Matita, désormais tu vas voler avec tes propres ailes. Je lui dis pardon. Alobi oui, soit talinga kangimisabi oui, tu vas voler avec tes propres ailes. Je lui ai dit comment ça? Parce que tu vas mourir. Atalinga akangimisu. Abi je sens la mort. Je lui ai dit tu sens la mort. C'est que ce qu'on a dit, on a mis en amour, bolingo azaki nango epananga. Donc tu t'es décidé de me laisser, de mourir. Tu vas me laisser comment? Abi non.
moi je vais te laisser, mais Jésus-Christ ne va pas te laisser. Amen. Il sera avec toi. Ngabi nabiki sko na kombo ngabi te nga na kokango te. Na kokango te so boye kai na tiki onga na zongi na nga Kinshasa ka sikoyo. Aisinga bitete ko tikanga te na okufa te na kozala sko azongi na sens ya bomoto. Habite na okufa te na zali. Yaka na zongi. So natali kangi miso. Mais so atalinga alongoli miso. So natali pourquoi pour nani nozotala ngate. On a taloté pour nani nazotala yo. So talinga lobi omoni semence o ezana mabele. D'une manière ou d'une autre, le lokola mvula ezo no kanon na mabele. Semence wane ko bota kaka. Natulenga bi semence sango eza nini. Alobi c'est la semence du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui est en toi. Wow. D'une manière ou d'une autre, mvula kake koya yo e ko bota kaka. Non, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas évangéliste, moi ministère 5 ministères dans à mon côté, moi je suis journaliste parce que nga nazo ki grâce mobile nanganda tangisa kinga mon défunt mari atangisa nga banda premier gradué ti deuxième licence. Wow. Yenda tangisa kingai yende a permettre ki na yeba nyonso o na yeba ki o na sanango comme connaissance ton métier. Voilà. Alobi nanga oui, journaliste oui, mais Dieu ne t'attend pas seulement pour informer Batou par rapport aux isolés kanamokili, mais informe aussi ce qui se passe dans la parole de Dieu. Nabimi, je n'ai pas supporté les mots, je suis sorti. Nabimi libanda, na respirer, na ekozonga na kati, azo lobate, mais aotalanga kaka, azo talangai, tozongi. Bien-aimé dans le Seigneur, 11e jour, lobi nangwa zongi na koma. Ti 11e jour et hospitalisation, Dieu l'a repris. Parce que le médecin m'a dit, quand j'entre, toi, le médecin va na salle escanda mande kolala. Ba médecin ba lobi nanga, madame, nous t'appelons pour te dire, Dieu a repris son serviteur. Bon monde ba ebisanga ba médecin à Luanjili na médecine interne. Dieu a repris son serviteur. Gloire à Dieu. C'était pas facile. Nazongi siko une étiquette, moi qui les pèse une étiquette anine. Il y a veuve, il y a veuvage. Tenu wane la balati singa. Nazongi na kin, ndakute, parce que dans nos ventes na kin te. Nzungu te, musala te, eloko te. Bien-aimé, ce n'était pas facile. To rapatrier corps, to kundi corps, to silisi na belle famille. Nazongi na famille nanga. Wapi na mikondo et pas maman na biso. Ok. Merci et beaucoup. Première partie. J'ai beaucoup aimé par rapport à ça. Tu revenir en deuxième partie. Ils ont choqué. Na comme na place na yo et sali moi passi. Tu revenir encore dans la deuxième partie et pas il y a notre la servante de l'Éternel maman Tatiana Matita Grâce et la servante de Dieu de revenir. Azaki, elle était fille. L'une, il y a moi c'est mon sein Nzambe Olelo, Papa Zate. Et après on a tout mekasko to kota de long et à large. Comment c'était passé après la mort de son mari. La vie c'était comment. Et toujours le wasika étiquette mo kilengo pesa bato. Eza onza mapesa raté. Maman na olingato sambela, au prier les bons dieux. Et moi quelques 2 ou 3 mots parce que on vers la fin et puis ton numéro à contact. Merci. Quelques mots na ko kolobesa. Nzamba pesa yo makasi yo zolandanga. Nzamba tele miso liso esika bazo vandisa yo. Esiko vandisa nango ya yote. Étiquette toi nos nango eza ya yote. Rappelle-toi, Dieu t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche d'une autre personne déterminera tes. Que la bouche de ta coutume ne déterminera, mais que sa bouche seule déterminera. Zala makasi nzamba pambola yo. Ba numéro ya contact nazana ba numéro mibale nazo salela plus 243 89 796 44 25
On les a numéro non c'est la WhatsApp. Numéro monsieur ezali 081 520 35 65. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va passer le Golayo? Tozo bondela pour n'en comment zo traverser tango ya pasi. De comment zo traverser pe o ba Bible lobi vallée ya baka. Nzamba sala yo bolamu au nom de Jésus. Amen. Bolamu na nzambe ezala partage na yo. Amen. Là où personne ne peut voir, là où personne ne peut intervenir, là où personne ne peut entrer, Seigneur, toi tu entres, tu interviens et tu vois. Console un cœur, donne encore la force. Nzambo yosungaki mokolo moko Salomon, alobaki même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Seigneur, traverse une personne et abima moto na ilonga, abima moto ya isika, pour que yepe atelema a témoigner, atatola o salipo na ye et édifier libota na nzambe. Tombwa ma libela na libela. Pambola bandeko bayambi biso bolamu na yo ezala partage na biso soki ozongi te Yesu Masia tokokuta na pe tokokumisa su kombo na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que comme na souka ya notre émission na biso to yambaki Mama Tatiana Matita la grâce, que Dieu te bénisse beaucoup pour le passage na yo zamba liboso pe ya soukate. Je crois le to souki na première partie, le to ya deuxième partie et puis je crois qu'il y a un message que l'Éternel t'a donné ou ce qu'il faut partager au Kolobango. Je crois la mission précédente au Kolobango. Merci beaucoup pour le passage na yo. To peux si merci beaucoup et pas à mon caméraman, to peux si merci beaucoup et pas à notre boss. Tu peux dire merci beaucoup na la nino sopé batnyo so baza ko s'abonner muto amoni elongi ya mama nabiso Tatiana Matita grâce elle est là au bengi pour na concert de fois aux oleka na banzela oyesa leki azawana pour na ko conseiller pe ozana besoin souper ya contact na biso toza plus 243 947 45 03. C'est notre contact ou soit numéro le canabas izana c'est ya biso écran c'est notre numéro au bengi biso et toujours à contact. Joyeux bonne fête et nouvelle année. Na ba l'année sur biso to lancer na lobi na yo ke o kufate to traverser to comme 2021. Quelle que soit la pandémie et simba yote biso nzamba o parler biso. Merci beaucoup, ciao, à la prochaine numéro et bye.